Maman Julienne, est-ce que vous pouvez bisabiso et le konini oyo Maman Thérèse ya pesi? Maman Thérèse a sali oyo ya pesi pour na ba maman veuve, a pesi bango maputa pour batonga balata pour bazana moto akosalela bango yango te. En tout cas, Maman Thérèse a sali ya mingi, ngana zali lokola maman coordinatrice ya ONG na ye, fondation na ye. Yango nazali liboso na bino Maman Thérèse a sali ya mingi, ce qui ozali komona liboso wana ezali na bilamba oyo apesi mpona baveuve na ye mokolo ya journée de la femme na basikle na bana bitike mpe akanisi bango moko na lelo apangusi mai na miso na bango mpe nzambe aza lokumu na likanisi oyo ye azwaki mpona kosunga bamama kozwa likanisi eza eloko ya pamba te eza eloko ya motuya na miso ya nzambe so moto akoti kati na mitema ya bamama ya veuve mpona kokanisa bango mpo nzambe asimba motema na ye amen. Zama mbalisile suya yeye asali mémoire,
biso batika biso pe na mémoire ya baboti na biso batika biso mwana nyonso telema. Gardez une minute de silence en leur mémoire. Bisika zali amona loboko na nzambe batela kaina butu pena moy na kombo na Yesu bondela. Haleluya. Oui, éternel Dieu, loboko na ngana tomboli na lola pai na yo bisiko zali pona ko présenter mama Minata. Bisika zali nzambe na lola mabeni ne boyela yo oyo koyeba te bene minini bakotelimela ye oyo kobengana te. Déploie ta main puissante sur elle, mon Dieu. Asala mwana na yo à cause des bonnes œuvres. Ba bonnes œuvres ne sont loba na kati ya ba veuve na kati ya borfelin nzamba batira ibotane mobimba etika lola kongola ba porte nyonso yawe maladie motika kufa motika ba mort physique motika nyonso pe testa yo atondisa yo na nguya molimo santu nzambe na nguya abatila yo eza lokoti na metro eza lozi voiture accident moko komona yo libaku moko te na kombo na Yesu à cause de tes bonnes œuvres ba bonnes œuvres loba mama tika nzambe alora amona yo na butu pe na moyi na kombo na Yesu Kristu. Haleluya. Ekoma partage na bango moko na moko na ndaku na ye atangaka yango soki amoni ke eloko akotinda na biso eza te akobelela nzambe akosala. Qui pourra me secourir? Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Amen. Pour moi, le secours vient du Seigneur. Amen. Qui a fait le ciel et la terre. Amen. Qui te préserve des faux pas. Amen. Qui te garde sans se relâcher. Amen. Lui qui garde Israël. Amen. Sans se relâcher, sans dormir. Amen. Il te gardera. Amen. Il restera à tes côtés. Amen. Comme une ombre protectrice. Amen. Ainsi pendant le jour, amen, le soleil ne te nuira pas. Amen. Ni la lune pendant la nuit. Amen. Le soleil préservera ta vie. Amen. Il te gardera de tout mal. Amen. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Au nom de... Mama na biso baza musika o basungaki biso balandi mate ndenge leki kati na wesika verset wana batindeli bino yango bozalaka na yango tango nyonso tu eza lokola mokaba na bino oyo nyonso te ezalaki ya mabe kati na bino na minito bino bosungi oyo tombomoni na liboso oyo tomoni yango te me tosengi nzambe nde apambola bino abatela bomoi na bino ya mingi ya koleka à travers personne wana yango ebombaka butu na moi biskanso bokota bokobima pona koluka makoki pona koyasu na kosunga pona baveuve na baorphelin nzambe abatela bino apambola afongola lisusu ya kolobeza te kaka parti ya verset wana nde ezali clé ya munene pona bino boza mosika. Hello everyone, merci partout bozali kolanda biso monde entier mobimba ezali bongo chaîne na bino God Talk TV. Na cadre ya fondation ya Madia Theresia ou esimbami na mama Mimi Theresia molongani ya papa Edo ye aye lisusu na fondation na ye kosunga bana bitiki bino boyebi bolam o maman wasalaka maman na c'est la Bible makomi lobi la main qui donne c'est la main qui reçoit yango ye asalelaka yango lelo lisusu tokiti kotala ba mama veve po esika wapi bazali to lokoleza moi de la femme maman Thérèse atikaki. Merci, bonjour maman. Bonjour. D'accord, koyeba kombo non? Kombo na maman Julienne Kikumba Lanto.
Maman Julienne, est-ce que vous avez bisabiso et loko nini oyo Maman Thérèse apesi? Maman Thérèse asali oyo apesi pour na ba maman veuve, apesi bango maputa pour batonga balata pour bazana moto akosela bango yango te. À travers nzambe a tuti motema ya Maman Thérèse amoni ke yazali mobali ya ba veuve na kati na Yesu Masia yango akaniseli bango bilamba balata pote bango pe balekisa mokolo kola basi o baza pe na mibali yango wana tuka tozali na ko remercier nzambe apambola ye afongolela ye lisusu ya kolika pa pese bango na mbongo ya kotongisa esui kaka lelamba te pe na mbongo ya kotongisa mweloko pe ya pilipili ya kolia pe aseleli bango yango. Merci yango message nini okolo yebisa Maman Thérèse azoyoka yo bisika ozali bisika ndeko nanga zali leki nanga zali. En tout cas, Nzambe abomba yo, abatela yo, afongola likambo esuka te. Ekende pendati na suka. Oyo bande ko sala te ozana posa na yango. À travers ba mama oyo ozali ko simba, pe bana ba bana ba ofele oyo ozali ko simba. Nzambe akokomisa yo na posa ya motema na yo. Kobanga eloko moko te, yeba ke Nzambe azali boso pe simba na yo. Oyo ngana lobi na oyo yango wana. Merci beaucoup Maman Thérèse yo moko moni bola moleke belé, ba mama bazé belé, toza susu. Bonjour maman. Bonjour yaya. Nakoye ba kombo na yo. Kombo langa Maman Janine. Maman Janine, tomoni yo eloko nini Maman Thérèse en tout cas, Maman Thérèse asali ya mingi. Ngana zali lokola mama coordinatrice ya ONG na ye fondation na ye. Yango nazali liboso na bino Maman Thérèse asali ya mingi. Ce qui vous allez komona liboso wana ezali na bilamba oyo apesi pona ba veuve na ye mokolo ya journée de la femme na ba cycle na bana bitiki pe kanisi bango moko na lelo apangusi mai na miso na bango tozali pe na eloko ya kolia tozali pe na eloko ya komela yango etant que maman coordinatrice totelemi liboso pona ko remercier maman na biso Thérèse nazali ko pesa ye merci mingi pote esuka kaka na oyo apesi lelo te ekoba mikolo na mikolo pote ye azali ko kanisa ba veuve oyo Nzambe wana afungola ba porte na ye msa na ye ekende liboso yango tozali ko pesa ye merci mingi na oyo azali ko sala pote mingi bazala na mosolo baki ko sala loko ya salite yango tango nyoso tika kai na mabondeli ke Nzambe wana Nzambe ya ba veuve Nzambe ya bane tike azala kabobele sika moko na ye na famille na ye mobimba na mobali na ye na bango nyoso libota na ye mobimba Nzambe wana pambola ka bango atika bango te o nazaki nango yango wana pona remercier na oyo asali moko na lelo pona ko zongisa isengo kati na ba veuve na ebiki lelo bako bina bako sepela bako mela pe bako lia Nazane esengo na liboso kokumisa Nzambe oyo apesi nga na ye pe malabo moi pe Nzambe aza lokumu na likanisi oyo azwaki mpona kosunga bamama kozwa likanisi eza eloko ya pamba te eza eloko ya motuya na miso ya Nzambe so moto akoti kati na mitema ya bamama ya veuve mpona kokanisa bango fa Nzambe asimba motema na ye lokola Nzambe mpenza asimbi motema ne mpona lisungi oyo mpona ngai nayebi ke Nzambe afongolela ye kama ningisa ya lola apesaka ye maladi ezala te kati na ye po ya kanisi ba veuve Nzambe pe azala sima na ye asunga ye na bana bofele oyo azokanisa na peseka ba merci belé Nzambe abomba ye na libota na ye mobimba. Merci beaucoup Maman Thérèse ba mama bazo pesa oka merci bazana lelo ko pesa ote bazo continuer pesa merci na kotambola na moni mwana biso. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Keren. Volume kombo nani? Keren. Keren yo ko koloba nini pona Maman Thérèse? Nalobi ka Nzamba pambule wa sali pona biso mabona ekauka te Nzamba bagisile su ya ebele asali bola. Merci Maman Thérèse balobi maboko ekauka te Nzamba pambola yo o sali kokobaka ko sala ko tika te na moni mwana biso pa do pusada yakanoki. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Godé. Message nini ko pesa na Maman Thérèse? Napesi Maman Mimi Thérèse merci na blam o azo sa la biso bola muna e polaka te. Merci beaucoup Maman Babi bola mwe polaka te ko baka ko sala ko lemba te yo ko pesa te po mutamokila pesa o me ko pesa po Nzamba pambola yo na ko continuer toujours na moli ba mama bavandi na ko continuer toujours. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Maman Rose Bondo. Maman Rose na sa posa na yeba Maman Thérèse apesi yo nini na sali pona yo opesi mbongo te? Ah nandima kite na za kutu na kati ya surprise po namona ke bele ba mama o bazana mbale bango baso
someli bango ba pièce biso awa tozwi te mais na ngolu na nzambe asimbi motema na mama atindali biso biloko kolia pièce elamba ndenge akotongisa yango na yango vraiment na yebi nini na koloba te yango tangu natangi Biblia na lobi ete Psaume 121 ezala partage na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth pote nzambe wana butupe moi abatela kai. Merci balandi, merci binomo bomoni on so mama Mimi Thérèse abuti ko sala tozana loko lobate tozana commentaire ya ko sala sous te juste au pesieka merci esika zali to pesi merci na Damaris, merci na Jesse, merci na Merveille, merci na Minata Pembele. Donc Zamba zala na bino bo continuer boko ba toujours ko sala bolam Zamba ko pambola bino. Merci beaucoup. Thank you Milies, thank you. We have nothing to give you, nothing to say, nothing to add. Just we thank you because let God bless you. Let God gives you whatever you want. Let God be with you. We have nothing to give you. Just we thank millions of thanks and goodbye. Thank you very much.